site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Glace misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Kame ya komone la sexy. Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos sim sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Attaquez, chérie, Harry. Tu l'as de Luxembourg et idée comme elle est. Balisez-moi na Bokatimile. Balisez-moi na Bokatimile. Johnny Pelé Pastoral. Banoko ndenge maloba ya nzambe elobake responsable ya solo solo akoki kolemba kote ya ba oyo ya yete ezali ya solo noko na ngai parce que bokondima teke awa na quartier Ules na ville ya Dallas na ba États-Unis d'Amérique bato misusu bakoki kotika ba mpule ya kopela na moi boye lokola ba oyo liboso na bino kokamwa tango ba mpule yango ezopela awa bozwa ndenge ba compteur ezo continuer misana yango ya ko compter sans likukuma ti na suka ya sanda afin que ba consommateur sans foutiste ya courant électrique oyo ba kotsa mbongo na caisse ya SNEL na bango entre guillemets ya ba États-Unis d'Amérique ko kama na biso etindaki biso toto luka koyeba soki banani yango bavandaka na quartier oyo renseignement prix nzoka ba noir nde bavandaka ba koto oyo somo mbala moko to bulake sire certain akati ba noir oyo ba kinois ba koyi kozanga te po ba je ya kotikaka ba mpule ezopela moi mobimba na kine ya ba République démocratique du Congo ezana ba champion teti nango oyo kutu ba konzi mboko baloba balemba dans toutes 24 communes karaboy minda ezopela na moi ndeko ya Congo gaspillage nyonso ezala ta eloko ni na vie ya moto eza eloko moko ya ko condamner parce que nzambe aboya gaspillage ya boye pardon ne faites pas ça chez vous. Qui a dit que mwana mwasi akoki kobeta drum te noko awa bozozwa noir américaine oyo na kombo ya Jackson Timber mwana ya Texas mboka ya ba George Bush na kati ya ba États-Unis d'Amérique wana ndenge omoni eboye a part kobeta drum ali akapeli sango na ndenge ya defwa te azali la seule femme na kati ya orchestre oyo Country Texas yako kamwa ezali ke yende azali chef d'orchestre avec un partenaire idéologie alors sikoyo na cadre ya batula mpaka ba mona peleve na bau bozwa maso ya kauka di bakunda sister parce que bazalaka pe na mona mwasi moko na kati ba mama Afrika oyo aniataka drum na ndenge ya terrible exemple ya boye ete ya ba jeune fille nyonso ya société Sopeka c'est-à-dire sombela ngai pesa ngai kabela ngai na mois de la femme oyo ya mars ba boule vrai pe ba changer ba côté basutokela na banzi oyoki Qui a dit que mondele azalaka moninga na yodi sikoyo bozwa na cadre ya kolakisa ke ba oui ebeto différence yena ndenge bati ya ba barrière oyo na entrée ya foire événement na Graven City na Dallas kuna ba state mboka ya ndeko na biso Barack Obama awa ezalaka boye avant ya kokota na kati ya foire oyo il faut osoma nanu bien na yo esikoyo soki ozali na mbongo na espèce te okei na mir pe osololi après avoir kosolola ou imprimer carte non oyeko kota na molongo comme tout le monde
parce que bakoto yo ordre ne tombera jamais et puis bato ya loyenge pe ya ambrima bazalaka na tante ya kokota mobulu po mbila ezalaka toujours wana pona kozimele bozo sikoyo ndenge exposition ya biloko ya ndenge na ndenge esalemaka ezala ta ba voiture so yikuno za mobimba okoki pe kosomba bagnole no awa lokola G et bongo ba G eloko pamba noko na ngai bana bazoye kola déjà ko poussa cheval pende de tambola boya jouer avec un partenaire idéologie li kama mosusu esala ki biso bien ezali ndenge mondele abatelaka ba mineur na bango awa na state soki oyoki posa ya longolation c'est-à-dire ya komela boisson alcoolique il faut présenter na nos cartes d'identité na yo soko zana 20 ans te bosana longolation bobaki awa na États-Unis d'Amérique mineur azali oyo akokisi nanu 20 ans te noko propriété oyo ezalaka awa 2 fois te ebongo ba stand botala bino mo ndenge ba tanda yango na molongo quel panorama elengi pona kotala et puis circulation ya bato ezaka lokola ya mituka suko zokita kokota na ngambo ya ba oyo bazali komata te nyonso po ete bato bazala à l'aise ndeko ya Congo ko imiter exemple ya malamu lokola ya boye eza nango lisumu te surtout po na fikini na biso en tout cas oyo penza ete ya bango tolobaki te tolobi eza toujours lingala facile en direct à États-Unis à ton à Dallas c'est pas wapi tozo continuer boulot to abo na kermesse ya grapevine batu azotambola batu odame batu baye baboki netika na kini match za kitoko tozo zula mino ba image ya solo réalité ya kermesse so bobenga ba kermesse fikini ya États-Unis ndenge zalaka Kalai Ngangu, Kalai technique, idéologie, porte-bonheur, ya honorable Zachary Baba Baswe, le patriarche, ya masolo, tout le monde ne tombera jamais non konangai parce que soki bokomi awana grapevine na Texas na kati ba États-Unis d'Amérique, Nouveau Monde, boko kamwa et belé. Pourquoi botanan? Lokola awana croisement ya bavni Main Street na Dallas. Kermesse et ça le maga awape et ça la plein ya terrible. Pour yango soki ba parking ya l'état etondi ba noko ba kotoyo o ba banda ko tout la kermesse ba récupérer ka masolo na cadre ko mona loin. Chaque moto a sala ya parking liboso ya ndako ne. Soki au parquet voiture no pembeni ya kermesse a ko futi so $10 par heure. Soko termisi camiono moi musika ya kermesse o ko futa $5 par heure. Na suka masolo a kolongola moi pourcentage pour kotia l'état nkolo mabele poids na ndenge mbongo wana ekozala orienté pona koede baninga oyo bakelela boyoka lokole to salaka boye po ete tosunga bandeko na biso oyo bazali komona bampasi mingi lokola ba oyo bazangi mbongo ba blesse de guerre lisusu bato ndenge na ndenge banoko oyo nyonso tosali boye po na kotia leta na biso poa Kalai Ngangu Kalai tekniki ezali ok thank you na honorable Zachary Baba Baswe do ba ko salaire ko sakana te so parquet 25 euros na $1000 par jour donc eza Kalai Ngangu eza idée bande ko na biso za na fikini ba ko za zinga ska kermesse c'est ça les maka bota la idée à solo au Burundi ko sala bongo Gypsy KMB en direct à États-Unis ça compte toujours à Lingala Facile international Lingala Facile isa Lingala Facile numéro 1 match zobete ma toujours wo match za babina babi noko oyo penza ete ya ba oyo nyonso bazana ba parcelle pembeni ya ba stade ko la stade de Martyr stade Tata Raphaël pe ba place publique ya l'état ya minene olibokelelaka tala occasion ya kubeta ba mana Kalai Ngangu ba parking privé pour être sécurité za la kuna ok la soute anga ye makolope maboko makolenga toujours tosali awa na ville ya Dallas na États-Unis d'Amérique epai wapi mituka ezali koteka maneti na filme na Hongkong ya Irving na ville ya Dallas 2 fois te ngai patron na peaka mituka tala mituka ndenge samwe awa na kati ya Dallas omoni nyonso etanami awa ya koteka $4 ya lisekite talo wala oyo batobeli bagangela $6,000 américain ya pamba ebongo oyo 5,000 wana kutu bafungoli boye
3000 kasi atako ezali kotekama na moko moke yeba ke eza na bakalite ya liseki te kutu batya ordinateur moko efanda awa mpona kochekaka mituka c'est-à-dire batali mutuka ebimisi mbala moko marke na yango date ya fabrication année de fabrication awa eza na contrôle technique mbala moko ozo peye mutuka oza mobimba tala ndenge population esioraka awa mpona kotala kalite ya mutuka keba soko eza leloko te okokota wa te mpo eza na droit moko mpona kosomba yango mpo mutuka awa esambwa neti na filme mwene mama omoni na kisasa totika kokosama mutuka moko kutu mbwalala o 14000 omoni mutuka 3500 po lapa na poto mutuka eloko pamba noko tika kosonela yango na kisasa danger car nyonso artiste nyonso congolais to musicien atambolaka nango ekutaka nde awa akosaka bino asombi yango cher or keza lokuta toye kodécouvrir secret bapris bakare etekamaka awa bakare oyo bomoni baexpose oyo eza bakare ya sika moto aotaki osomba yango peut-être 25 000 balles asombi yango 30 000 balles atamboli nango tete piake ebeti ye mpiaka akosakana te alobi te naya kosolde kare nanga awa eza bongo bakare ya danger akosakana te eza na moins prix keba ozwa kare moko ya mystique awa na 10 000 balles keba ozwa kare moko ya mystique awa na 5 000 balles eza bongo lingala facile dala sans direct à États-Unis awa ata toujours na boulot. Agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo motuka kolonga Dubaï koma Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à biso na bango eza ke osomi mutuka na Dubaï oza possibilité ya kutia biloko na yo mutuka kati ya mutuka okoya ofuta le même prix ofutaka mbongo ya mutuka autant de lignes okani na mutuka yango nde ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train olongo Dubaï okoya ti Kongo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somoli masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi capsa donc na yebisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na biso no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure Moi Mirajabu balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié Babem VP ezali range ezali on doit okuta là na moi Mirajabu Oh, site nini? Oyo site nini ko? Kongo
Congo elengi kofiba bonbon. Grâce Mbisi la sexy. Bato balobaki mingi pona Gracie. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona Gracie la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Kame ya komone la sexy. Viens à César Mati Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonye la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Attaquez, chérie, Harry. Tu l'as de Luxembourg et idée, comment elle est.